Bandeko nanga soko kotizwa kiti vanda koela kubimate makambwa kitoko makambwa bien makambwa kitoko o penza biso tolingaka yango nde toyeli bino awa na Ursule Botelwa TV. Alors mbote na bandeko nyonso o balandaka biso, mbote na bandeko nyonso oyo balandaka chaîne na biso. Lelo chez Ursule Botelwa TV toyeli bino mama makambo. Alors toyebi mambo biso nyonso mama gentil, ye pena jouara bien, ye pena mukolo vutu tourner ezande ye. Donc a jouaka bien mama makambo. Lelo toye koyeba vi ya mama makambo et toza pe na surprise moko toko annoncer bino pour la vie ya mama makambo. En tout cas surprise wana ekozala bien ezo concerner vraiment mama makambo. Merci mingi na balandi nyonso o balandaka biso, merci na bandeko nyonso o balandaka Ursule Botelwa TV. Kande to mesana oyebisa bino sur les ambalano ya liboso o tomber na chaîne na biso, alors abonnez-vous. Ceux qui est en liboso au tomber na chaîne Nabiso, abonnez-vous donc, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager vidéo Nabiso et ko sala malamu mingi. Bandego ba partage nabino yangonde to sepela ranango. Donc devise la chaîne Nabiso a ezalaka ko partager ba abonner Nabiso ya sur ba yebi déjà. Ceux qui a koti a moni émission à aimer et puis à partager. Pour na kaka émission Nabiso et tambola et comme la bandeko Nabiso oyo to lobelaka. Alors merci mingi na batu nyonso o basabonaka. Merci mingi bisous na bino esika bozali. Merci pe na batu nyonso o bazwaka tana bango pona ko aimer, pona ko partager, pona ko commenter surtout. En tout cas merci na bino na chaîne na biso to lingara ba commentaire ya buzo bate. Alors to lingara te bato bayaka na place kutatika na ye ayeka ko commenter pour ka finga wana penza to lingara ba impolite na chaîne na biso to lingara bato o mitu ezo sala o vraiment mitu na bango esala ka bango nde to lingaka awa. Alors toye kolobela mama makambo makambo ski ye wana mama makambo na biso o to bengi mère double ya kin mère double sko ya kisasa mère double ya biso ya Congo ye oyo tozana na Nigeria bazana mère double na bango kuna na Nigeria kuna bazana mère double na bango. Alors biso siko mama makambo aba mama mo ba lokwa ba mère double ya Congo Kinshasa. Alors mama makambo abanda ba théâtre na ye wapi, abanda carrière na ye wapi, mama makambo za bana combien, mama makambo za marié ou pas, mama makambo loro ni ezo salema liboso po na ye, mama makambo patati patata tozo ye bayango lelo. Alors to bandana ko saboni. Bandana ko s'abonner ndeko so exemple la ya liboso bandana ko s'abonner ou appuyer cloche ya notification et ko sala malamu mingi. Mama makambo abanda bongo ba théâtre na ye et pa ya mama alinga toyebi mama alinga mama na biso mongo mama na biso likambo na moto te. Mama makambo abanda ba théâtre et pa ya mama alinga. Mama makambo banda ba théâtre na ye tango auta ki braza akima ki na braza guerre braza ka ande zalaka akima ki braza aye na ye ko se retrouver na Congo Kinshasa. Alors tanga koma ki na Congo Kinshasa a koma ki ko sala théâtre na ye et pa wapi et pa ya mama alinga. Mama makambo a umeli asali 15 ans et pa ya mama alinga. Donc a umela ki kuna na musala théâtre et pa ya mama na biso oto yebi na kombo ya mama alinga. Alors ba o ba yebi ete komaka ka mama alinga na Facebook o mona mama alinga ko bima wana mama moko très gentil mama moko beauté le kwa likamu mususu aza mongo mama alinga aza mungala ajuaka vraiment toko kitoko okoki ko imaginer te. Donc mama na biso makambo abandaka théâtre na kuna pa mama alinga asala 15 ans na mama alinga baswana te bakabwana boye baswana te ko kabwana ya mama makambo na mama alinga mama makambo baswana te na mama alinga babebana te na mama alinga kuto benga kaye mama do babebana te bakabwana ki ko kabwana bango biti ya ko kabwana bango ezalaki tangu mama makambo ayaki ko kufela mobali na ye nde apemaki.
Tang mama makambo akufeli mobali na ye papa ya bana na ye mama makambo akufelaka papa ya bana na ye tanga akufeli papa ya bana na ye ozaki bongo mobali na ye nde mama makambo asengaka apema ale mama linga pe ko mama makambo asengaka apema nanu na ba repo wana boyebi binyons ndenge zalaka soki mwasi auti kokufela mobali alors mama makambo apemaka azwaka vraiment temps na ye ya kopema ale tangu ta na ye esili nde mama makambo aye siko kokota na nzonzingi bandeko mama makambo ajuaka kitoko mama alinga aformaki mama makambo vraiment très bien tanga koti na banzonzingi batu vraiment bazaki décidé azalaki vraiment ko jouer ba rôle na nyonso kitoko donc rôle nyonso obo apesa mama makambo ako jouer yango très kitoko abandaki vraiment ko incarner ba rôle na très bien après te komona mama makambo lisusu na Top Vision toyebi biso nyonso Top Vision tanga efongamaki pesaki bato ba contrat ba mama makambo bazaki parmi bato bazoka ba contrat na Top Vision ba Ada Ilunga ba Marina Ngoi donc ba Souri Top Vision eyaka na moto nango ti lelo toyoka lisusu Top Vision te eyaka vraiment na moto nango ba mama makambo nyonso bazwaka ba contrat na Top Vision avant Top Vision akota mai ndenge akota mai lelo. Donc ndenge bomona mama biso makambo ajuaka bien na ba TV ndenge ajuaka kitoko ndenge incarnera ba rôle na ye abimela bongo epa ya mama alinga depuis 97 mama makambo akotaka epa ya mama alinga. Alors babandaki kosala pe ba théâtre na bango kaka ndenge ezalaka ti mama linga baye ko voyager na Masasi bakei kuna na Afrique de l'Ouest kuna tonga bake kuna nde mobulu ekota iwebi kala ba théâtre ndenge ezalaka soki leader azate ya kota mobulu ti mama linga ye kozonga basalaka 2 ans baye kozonga ale ba renforcer le mama makambo azalaki toujours wana epa ya mama alinga pona ko soutenir misala ya mama alinga. Alors tangu mobile naenda kufi ndenge ayaki kokota naenda banzonzi kaka ndenge na yebisi bino azaki koleka na antenne akala epa ya mama alinga bazaki vraiment koleka mingi na antenne a kala penza. Alors mama makambo ayaki kokoma international tangu akotaki na nzonzingi tangu akotaki na nzonzingi aye kokoma siko na Top Vision wana vraiment e place o mama makambo amona naka vraiment donc asalaka visibilité ya makasi na TV eza tangu akotaka na Top Vision po Top Vision vraiment ezalaki moto na ba Darling Palata totala mama makambo kuna na Top Vision place o penza to yaki komona ye penza makasi et lelo mama makambo akoma ko jouer Bellevue akoma ko zo mama makambo Sila Bisalu pe akoma ko benga mama makambo donc et koma nango bien mama makambo avandisa musala avandisa vraiment musala na ye ajouaka Carole nyonso ata ba pese ki jeune fille ajouaka ngo très bien. Ce qui va penser qui jeune fille a joué kango vraiment bien, va penser qui maman a joué kango bien. Il est vraiment aza international maman makambo na biso a joué ka très kitoko. Alors, to comme si qu'on a point oyo important. Bande koto s'abonner sur zambano ya liboso o tomber na chaîne na biso kande to lubaka bo s'abonner ou s'abonner ou commenter ou liker et ou sala malamu mingi. To komi na point il y a important makasi na video na biso ya lelo. Mama makambo azana bana boni, mama makambo actuellement azana mobali, to azana mobali te po mobali na ya kufa déjà ça fait longtemps. Mobali mama makambo akufa kala. Alors lelo na ko informer bino est-ce que ba news nini o ezo ya mama makambo azana mobali, to azana mobali te, mama makambo azana bana boni, mama makambo azana bakoko, to azana bakoko te bandeko. To landa émission. To tiaba j'aime, to partager et que ça la malamu mingi. Alors, mama Kambo, aza mama yabana 4. Aza mama yabana 4. Apena bakoko na ye.
Donc azaki mama ya bana 4 moko akufa atika na bana na ye 3 oyo aza na bango et en plus mama makambo aza déjà na bakoko donc aza déjà koko babengaka ye meme makambo aza déjà koko makambo aza na bakoko na ye bana na ye batikala 3 bazali misusu babala misusu pe bazana ba ye kuna bavandaka esika moko na mama na baba o babala te bavanda na mama na bango ba o pe babala bakenda kosala ba vie na bango. Alors aza mama moko malamu ya bakoko na ye aza na bakoko na ye vraiment avandaka très bien na bakoko na ye mama makambo sala théâtre ya bana na ye bapekisaka ye te po ajouaka ba rôle ya buzoba te ajouaka ba rôle ya buzoba te et puis mama makambo azaka na ba conflit na bata théâtre te aza na ba conflit inutile te na ba comédien na biso ba koma na ba conflit moko oyo eyeba na mutuna makolo te. En tout cas mama makambo place wana penza azalaka na ba jeu wana te aza mama moko o asololaka bien aza mama moko o aza vraiment gentil aza mama moko o alekaka na TV pona kopesa batu ba conseil alekaka te na TV pona koya kobanda koloba ba kombo batu aloba oatika azwa oatika aza vraiment mama oyo apesaka batu conseil na lolenge ya malamu soki ba comédien baza na problème ayaka penza apesi conseil mais ayaka kofinga na TVT. Dernièrement nous landa émission na ye oyo auti kolobake ba comédien to tika ko manquer ba mikolo to za la respect envers mikolo musa na biso ekende liboso po musa na biso zo kende su malamu te na landaki émission wana o mama makambo asalaki pona kolobela ba comédien. Donc aza vraiment maman moko kaka ndeye moko se respectaka a respectaka pe ba comédien mususu alingaka vraiment bêtise te po aza maman moko déjà ya mukolo. Alors mama makambo aza mama muyombe donc mama makambo aza mwana muyombe aza mama ya muyombe toloba aza muyombe 100% donc ye penza kande balobaka ntaka izima desu donc ye pondu madesu nde eza domaine na ye mama makambo aza mukongo yango tomona na barole ne mingi lobaka vous tout tourner aza muyombe mama makambo na biso oyo tozomona awa liboso na bino ajouaka bien si la bisalu asepelaka na ye asepelaka na mama makambo po mama makambo ajouera bien tolanda be émission aussi la biso la loba na sepelaka na mama makambo po rôle nyos na pesaka ye epa na ye vraiment esimbaka si la bisalu déjà alobaka ngo na TV soki toye na ngamba Belvique Kandi pe alobaka yango ke alela mama makambo makasi po mama makambo apesaka pe makambo donc ande balobaka pesa bord ozo bord epa ya Marie Jeanne mama makambo pe koto apesaka makambo ye pe na so ba pesie ka rôle a jia ngomba moka lambi yango bomoni ba mama na biso wana mi balesila na Belvique po bango nde baza na ampleur na théâtre na monde lelo donc comment batu mingi ba koma donc so ba pesie a jouer pas Belvique to ba pesie a jouer pas sila amona ngolo kwa lola po bate belé ba comment rêver a jouer pas Belvique to a jouer et pas ya sila bisalo donc mama biso makambo oyo a jouer déjà kuna a jouera pas Belvique a jouera pas sila a jouera na RDC comédien TV kuna a doye ba jouaka partout ceux qui bazwaka ye eza po ayebi musala eza po a se respectaka po aza respect yango bazwaka mama makambo. Mama makambo alinga komisala sala te bamona ke o aza lolendo aza bwebwe alinga babiloko wana te amisala kasalaka te po bamona ye lolendo et en plus mama makambo bomona ka habillement na ye accoutrement na ye alinga mingi kolata maputa alinga kana ye te vraiment kokotaka koto alati ba pantalon alati soki ndenge nini alobaka ke agi na ye akoki jamais kotia ba pantalon azui pantalon tie na perruque azui pantalon la tie na perruque tie ba body alobaka ke akoki kolata bongo te po agi na ye soki alati bongo aomona lokola ezo concorder te na agi na ye yango bomona mama makambo alatelaka biso ba maputa na ye ya kitoko alataka lokola mama po aza mama aza déjà na bana ya mikolo. Alors mama makambo jira na ye boko tika komona na ba
kolante ke ozo jouer ba kola lati kola na sengle ndenge tumuna ba mama misu balataka ye penza ami pesa ka valeur ami pesa ka vraiment respect po azana bana na ye aza penza na bana ya mikolo aza pe na bakoko donc rôle oya jouaka ya mama rôle oya jouaka ya tata mwasi rôle oya jouaka ya koko ya yaya ya leki toko banomona ye aobanda kolatela biso te ke ndenge ezalaka o rôle esengi olata boye olata eloka mokuse ye penza kote wana akolata bongo te avandaka na bana na ye atika na bana na ye mobali na ye akufa atika na bana na ye mama makambo akufelaki mwana na Braza kenda kokunda mwana na ye na Braza mama makambo asala 20 ans na Brazzaville avanda na Brazzaville asala 20 ans na Brazzaville bana na ye misu babotami na Brazzaville akimaka guerre na mwana na ye ya 7 ans mwana na ye ntango mama bango akimaka guerre azalaka na 7 ans nde mwa mama makambo akimaka guerre oyo ekotaka na Braza nde asimbaka mwana na ye bakima butu na bwatu donc aza na mwa ba histoire na ye ya pasi oyo aleka nango na vie elelo mama makambo akoma oyo akoma grâce ya mama alinga nde mama makambo ayebi musala ya théâtre nde mama makambo ayebi ko jouer lelo soki batie ya jouer mama linga place aza ningisi muto abeti maboko alobi te en tout cas na format mama makambo bien kombo na ye ezalaka mama makambo te mama makambo wana eza kombo oyo mama alinga nde apesa ye mama alinga apesaka ye kombo makambo po abandaka vraiment kopesa makambo donc soki bapesi ye rôle apesi makambo yango mama alinga abandaki mingi kobenga ye makambo na théâtre nde kombo wana pe eyaki pe kaka kokende epanzana pe ti lelo tokoma kobenga ye kaka mama makambo o ye moka alobaka na bosa na voir même kombo na nga mama makambo alobaka na bosa na kombo na nga ekoma kaka lelo makambo grâce ya mama alinga nde kombo na ye etikala bongo mama makambo. Alors pour ce qui concerne sa relation amoureuse mama makambo aza na mobali te mama makambo depuis akufela mobali na ye en tout cas avanda na ye bana na ye bakola déjà mikolo avanda na ye asala vie na ye kitoko ke o mobali moko azoya bala ye o mobali moko boye mama makambo aza na ye na mobali te o azobala na ye pete o donc aza na mobali te azobala na ye pete amena vie na ye kaka très bien azovanda na ye bien na kobanga nzambe nde tozomona nzambe azobatela ye azalaka mama légionnaire abandaka kosambela liboso na catholique tanga zaki na Braza abandaki kosambela na catholique asambeli na catholique pendant beaucoup des années alors tangu aye kokoma na kin ba raison o selo ba raison na ye ke o azana ba raison personnelle oyo ye alongwela catholique aye kosambela na témoin de Jéhovah mama makambo azana ye jéhoviste donc akoma kosambela na témoin de Jéhovah tangu atikaki Braza akomaki na kin alukaki église catholique pe na kin akomaki pe kosambela non église catholique mais a se retrouva quitté. Donc a se retrouva quitté ndenga se retrouva ka vraiment l'église catholique ndenga bandaki ko se retrouver na église catholique ya Braza tangu aye na Congo Kinshasa a se retrouva quitté alors batu babandaki ko yo te akaye kaka batu ya témoin de Jéhovah boyebi nde bazaka na bolingo te ya batu témoin de Jéhovah bakoma ko yo te ya te mama makambo nde yango ebendaki mama makambo akoma na ye ko sambela na témoin de Jéhovah aza na ye mama jéhoviste asambela na témoin de Jéhovah aza mama oyo abangaka nzambe donc na musala ya théâtre eza na musala na ye o asalaka ata bomoni bapesi rôle motema mabe to yaka koloba loba na rôle bon bapesaka ye epa ya mama na biso sila bisalu apesaka ye rôle moko ya mabe o anyokolaki vraiment mao alors to yaka to lobaka to yinaka mama makambo mais ezaki na kaka rôle oyo bapesaka ye mama makambo elobi nango tonton d'Acosta mama Macamps ye tantine Macamps donc yango wana oyo ezalaki bongo vie ya mama makambo donc aleka na mwa ba difficulté na vie na ye aleka na mwa ba moment moko ya pasi na vie na ye mais nzamba lola kaka alongisa ye lelo mama makambo avandaka na ye kimia
azolia na ye azomela na ye ya kolia emonani alie ya komela emonani ameli ya tournage pe monani ake tournage asilisi azongi na ye ndako. Donc makambo tu ok epa ya mama makambo vi ezokende nango malembe elongo na nzambe nyonso eza nango bien. Alors bandeko nanga soki vraiment olingaka mama makambo, soki oza vraiment fan numéro 1 ya mama makambo, alors tosengi na bino bo aimer vidéo, bo partager vidéo, surtout ba partage na bino, bo commenter vidéo, bo tika mwa liloba pona mama makambo. Donc eosala vraiment kitoko mingi ba star na biso balinga batikela bango mwa liloba tanga koti batala ba télé réalité tanga okota balekara directement na commentaire wana zoyoka akena commentaire atala banani balinga kaye na banani balinga kaye te. Donc soki olingaka mama makambo tikela mwa liloba na commentaire apprécier ye, féliciter ye, encourager ye, mo ba mot d'encouragement et ça la ka malamu mingi aza mama moko malamu aza mama moko oyo ase respectaka yango tosengi pe na batu nyonso oyo bakoya ko commenter na vidéo na biso oyo bo commentaire moko ya respect ba oyo bo fingaka en tout cas bo doser na bo finga te bo commenter vraiment commentaire moko ya respect pona mama na biso oyo to bengaka mama makambo ekosala malamu mingi. Merci na batu nyonso oyo balandaka biso so ezamba liboso osabone commenter like et osala malamu mingi. Bisous à tous les beauté love wana tomonani à la prochaine émission. Bisous, bye.